Voilà, lisolo kati ya mboka Congo babetarango toujours na ba congolais. Bandeko na ngai toujours continuer lisolo tozala bandeko na biso toluka toyeba ke bandeko baye kotala biso message na bango ezali nini en réalité. Voilà, mbote mwana Congo. Mbote mwana mboka. Kombo nani? Kombo na ngai Onadikondo Welo. Voilà, lelo tomoni yo awa yebisa biso koyia na yo et pas la biso objectif na ngozani. Merci ndeko. Présence na biso et pas na yo awa ezapona koya kososolisa bato likambo oyo ndeko Albert Loyi ayaki koloba na émission Le Peuple Parle. Ndi yango to yeye pa na yo pona toluka tososolisa bato likambo eza nini. Parce que les camarades touché famille. Très bien, bon, sosolisa nini pendant que yazaki clair à l'obi que non abalaki mwasi na ye, yazaki na mwasi na ye. Après moi ça bandi musala ba botolier mwasi na ye ndeko na ngai. Merci ndeko journaliste. Ndeko Albert abalaki mwasi ya solo, mwasi mama Bijou Welo. Kasi ndeko Albert oyo zo mona ye wana azali mwana mobali oyo azana ba identité mibale. C'est-à-dire Albert azana kombo oyo tata moboti na ye abotaki ye apesaki ye azali pe na kombo oyo papa oyo ye ko adopter ye awa apesaki ye to supposer une adoption. Kombo papa ya Albert abotaki ezali Bongete Nyalo parce que kombo papa na ye Nyalo wana ezali papa biologique na ye. Mais monsieur Albert kombo azako benga ya Loyi Bokembe Albert ezali kombo ya papa Bokembe Sai oyo aza ya église oyo azali papa oyo ye azwi awa kati ya batata mibale wana batata wana bayebani te. Alors tango libale salemi 2 semaines après leki ya Albert ya mwasi oyo azalaki présente plutôt mama Sylvie abengi papa moboti na bango na mboka. Papa touti na libala ya Albert auti kobala mais papa yeba ke kotoyo papa mususu nda yaki ko se représenter neti papa ya Albert. Est-ce que yonde otinda ki ye tale sika likambo ebandi. Papa a réagi mbala moko ngai te ngana zana bomo mwana nga mobala kende ko bala sangai nde tianga na contact naye Albert aboy ko zela papa na téléphone. Moi si azu téléphone le ki na azu téléphone ya moi si atindeli papa na ye moboti. Papa na ye moboti abengi moi si. Alors tout ni moi si maman est-ce que yebi muto ya bengi yo moi ça lobi mobile alobela kinga oza noko na ye alobi te ngai nde tata na ye moboti likambo bandi ya kobendana. Papa ole suka wana papa lobi abi mama libala wana nga na yebi yango te soki boko bala na botika koyeba ke no boza na lipambo li na ngai te. Moi si akoti na trouble 2 semaines ya kouta kobala alandi mobile ko tuna mobile awangani alabia na te noko nanga mobile azo continuer ko insister. Moi si aye ko benga papa oyo ye ayaki na ye neti papa moboti na ye oyo alati identité na ye tango tata moboti wana ayeyi a répondre moi si abi que note ngai kaka ne mobile be ninga nazali ole répondre moi si que non ngai te mais abi ka ne mobile lobeli yo ninga nazali. Moi si akoti na kati ya trouble makambo ebandi ko bima mukanda na lagiti oyo nazana yango wa communiquer ya mariage bandi ko pesa ma déjà na église pour libala esalema epetola manali nanda kwa nzambe. Ba papa oyo ba yebi tata ya Albert Moboti Fanyalo. C'est là non s'il vous plaît. Est-ce que tu crois que bona Congo ana azana intérêt ni na opesa d'identité pendant que yaza na posa mwasi na ye. Lote que place on a flux ali. Likambo lokole za likambo biso mo na famille tuandaye kubundana na yango. Awa naza koloba ndoko yako kopande raison oyo yatinda evokeki pona kopesa kozwa kombo mususu andeo ya kombo papa na ya pesa ki. Tango mariage na lingomba makelele bandi kopesa ma. Batata babengi muboti na mboka. Kombo toza koyoka koto na mukande za kotanga mato yebi mwana za yayo. Me kombo toza koyoka awa eza yayo te. Likambo nini ezali? Tata a réagi à la même action oyo a réagi sake pa ya mwasi. Lingomba niki mangiste lokole za lingomba oyo atambola ka toujours na ordre na mibeko a éviter ka ba problème ba récupérer situation. Ba non flou eza awa. Bo sur soir d'abord au dossier wana. Mariage qui ko sale maningi wana te photos à précision
toluka toyeba nani tata ya mwana ya mobali po libala esalema po ba problème ekosama libala te serme salema lobi likambo ya kokoma basi histoire dossier mwana mwasi a continuer ko mener ba investigation mobali na situation wana tango toye ko vanda na famille pona ko solola mbala ya mibale amoni que na komi coincé yaya na ya mobali mais c'est ainsi ayaki papa na ya tindaki ka pona même situation wana aye ko confirmer ça dit que non même kombo oyo zoyo kawana ya Loyi Kembe Albert eza kombo na yete yaya na inda mobali nda opesa biso kombo ya Bongete Nyalu alobi nde kombo tata na ye abotaki apesa ki yango wana kombo zoyo kawana eza kombo na yete yaya na ye ya liboso ainsi azai envie mais siko toye ko évoluer na problème pona to comme na niveau Albert lokola zwaki soni ya likambo wana aya kolobela biso réseau zo ka ya évoquer changer identité o biso que non ezali kama molimo boti kolanda na likambo wana ndeko na ngai biso tozo tuka to balisa mwana to ya kolobela biso makambo que non réseau ezali que non o changer combo ezali kama molimo quelque part déjà to trouver que non eza flou molimo ndeti ndio wanga na tata na yo ya boti yo molimo ndeti ndio o changer identité ya tata ya boti yo ozo identité mususu tala esika ko bendana ezalaki andero wana tala problème mususu Albert akego sala Albert ndenge azawana azali mwana mobali oyo ata soko tamboli andeko na ngai awa na ville ya Kinshasa Albert azana famille te aza sans adresse sans adresse quand même boyamba qui est na famille apesa ki pe moi enveloppe ndimaki quand même ango mais pourquoi ne pas ko ça no ba investigation yeba ke moi na biso to balisa ye muto na zaki azali sans adresse bino bozaya ki après merci ndeko ba vérité ye ko bima sikoyo awa e bima ki liboso te ya ko yeba eke tat en dehors ya papa oyo ya la kisaki biso na tango ya tin papa ya tindaki mukanda en dehors ya papa na nzoka papa mususu azalaki ezalaki te biso lokola to bangeke to yebaki pe papa sai lokeme to kadere maki na za moboti na ye mais moto ya yeko bimisa likambo libanda leki Albert ya mwasi o ya sentir que non aza baza humilier na famille ya komona papa aza na bomoyi mais ya na ye abali aza kombima na kombo ya mutu mususu oza komona ndeko na ngai likambo ezalaki ya kobombana abombaki yango biso tozaka na famille na bango te. Donc le col papa on a un autre téléma biso to monaka ezalaki ye mais tango to ye ko fana ko ya ko examiner likambo ndé kamwe ko bimande ko soko ko calculer temps libala Albert na mwasi na ye bango nyoso basala kana kamba libala na bango soko ko calculer na temps babala ni le 5 janvier tito komaka na mois ya avril o esika libala le 2 avril libala ngai salema soko omeki ko énumérer ba forme ba problème ba type ba problème oyo déjà to discuter on a kata famille ndeko eza ko sala soni makasi zela non bino parma c'est comme si boza au défendre kinduma mwana bino parce que ndeko na biso wana tango leki azo déplorer que non moi si na ye ba botolié et pas ya ndeko mosusu wana po ye kuna za na fonction abanda ko sala na kati administration ka ya église mais na département na ye ya lobi ke ba botolié ye so bino tango boye po bo pelisa moto to po bobo ma moto parce que ndeko ana posa ya moitié wa ye wana ndeko na ngai ndeko Albert Loyi na kombo ya pesa kiyo aza koluka mwasi te soko examiner ou évaluer situation ya ndeko Albert Loyi o ko trouver élément que ayaki kobala te pamba te même ko bimana ye o ya bimi na kamba mokolo yo mwasi akeko tikela ye bilamba na ye ba message ya menace o ya bandai ko sala liboso na o ya yaki ko sala ya suka eza ya moto ya za na posa ya mwasi te parce que avant abala mama bijou azali mwana mwasi oyo azana ba qualité même sur le plan ya éducation na ye de base oyo azui na famille akoli na yango oya kokota na niveau ya sur le plan intellectualisme na ye oyo esali que no andi mama kokene ko sala na cabinet ya chef spirituel ya église kimangiste ce n'est pas une messe en fait ezali kama mokete eza par rapport na boyebi na connaissance et saleli na ya musala kozala ya mwana ya mama mwasi balobika akomi wana parce que type wana bande olové ata mukolo moko te babi babeta lati ata mukolo moko te o wana ezali buzoba oyo ndeko amemi yango po aluka ko ya ko saliri réputation ya mwana mwasi pe
ko bebisa lokumu ya moto ya za kotambusa administration ya Lingomba nyonso oyo mandeko Albert ay koloba awa na micro na yo papa ezali ya lokuta meka ko mesure muke ya belemo ngana pesi yo na o comparer mabo ya lobaki eza contraire mokolo na moko te mokonzi administration ya Lingomba atikali kobima na mama na mwasi mama Bijou Welo etikali ko ça il n'y a jamais eu banda est-ce que comment fait-il que non banda mama Bijou banda musala na cabinet chef spirituel mokonzi na salaki yango te kaka awa Albert ayiko bala ndengo wana ndi yako yakozala nango yakozala na mama Bijou besoin on trouver que non eza jet de montage oyo Albert a changé version ya komone que non azui ba complication oyo bimi na famille na ye pona libala wana ça le matin mais siko azangi muta ko s'attaquer na ye ndi akomi ko fabriquer problème pona endosser responsabilité na mama Bijou eza ndenge wana te asali même accusation ya kolobeke mama Bijou azalaka moto yo aza femme moko hypocrite aza ko évoluer na côté ya bato église ba décider ba bima na kati église azalaka moko na kati na bango nyonso wana eza lokuta c'est-à-dire muto akomi ko sangisa makambo belé ko bota makambo belé pona ko swali réputation ya mwana mwasi. Très bien, voilà azaye morote azapena ndeko moko mona Kongo mbote mbote papa journaliste voilà kombo nani et puis oyelika même problème et puis nani na kati ya problème kombo nangai naza babengaka na kombo ya pasteur Marc Okoto nazali koya na likambo ya ndeko na biso Albert naza représentant ya papa ya mwana mobali Bijou ngai ndi nazwaki mbongo na maboko ya Albert yo ndo zwaki mbongo ngai ndi nazwaki sako wanga na ngai nazwaki tango atutuniye ke opesa ki mbongo na maboko na kotanga kombo na ngai ngana mutwaza ko yamba mbongo na maboko naye siko linga kozwa ozo oluka kozwa mbongo ya kombe de mibali po dejo zwaki ya ye fa ibut sala ke non mariage ke ndeti na suka mais yo bondi miso so père spirituel azawana ba bilo mo ebele mwana yo kotala pona musala ayeko bola mobali oyo lobaki kimbongo monite ke no réputation ya famille zo ke na sens mabe eza malamu papa journaliste na pesho merci na ba question na menalingi la linga sikoyo ko pesa yo réalisation ya makambo na papa Albert wan papa Albert na ndimite aza lokuta par rapport à quoi tango ye na para na ye wana ba pesa nga mbongo yaki na para mususu oya za ko pesa nga mbongo para mususu oya yeko pesa yekombo ya sai para mususu tozwi mbongo ya papa Albert to boite to bimbo bokenda kasikoyo to bosali mariage coutumier bokenda sikolo ko boza ba ke bangiste bokenda na kamba nde bokenda ko sala mariage religieuse ba konyoso mibale na ye papa Albert na mama Bijou ba ke kamba to longoli makanisi ke kuna bakenda ko talela bango nini e ko salima nzoka nde tango ayaki na libala wana nde mwana uti ko yebisa yo ayaki na ndeko na ye moko ya mwasi tango libala za ko salema tozo pesa honneur na papa sai wana ko la para na ye mwana wana azolela awa zokanga motema tango to sisi libala mwana sikoyo azwi numero ya telefone ya papa na ya bengi yeke awa mana na yo asali nini libala a présenter mobote mususu na kombo mususu papa lobite mwana pe mwasa asali mayele azwi numero ya mwana nga ya mwasi atindeli papa na ye na village ketala mwasi o ya bali numero na ye ya ngoyo papa palubimbo merci nengo sali boye papa bengi na ni mwana nga ya mwasi mwana yambi alo noko papa lobi nga na komi noko abi oui papa mobali na nga azala na Kinshasa na mama na bango mais yo noko oza na village papa lobi te nde mwana uti lobaniki ko répéter makambo mibale te nga na za papa ya mobali na yo tango akoya expliquer ye papa benga kingai tango aye expliquer ye makambe barde amati naza ko confirmer que aza moto abifase pona nini tango ya bimi na kamba atiki mwasi na ye na kamba ye moko abimi na Kisasa tango ayi na Kisasa tapage bandi bozongiselanga mbongo asenge ye monda senga yina ye moko nda senga ki bozongiselanga mbongo asenga yite parce que moi na banda ko bimaso na père spirituel ba wana lobaki te réseau ya bimaki na kamba alobi nga na biki comme para na bivanda kanda eyaka nini oza ko swana na te na kolobate zongiselanga mbongo zongiselanga mbongo batapage na bimbo sava mbongo tango tozwaka to bombaka te toluka to beti mitu pam to yiko bengisa yekembo mbongo emonani yaka kozwa aye akomi natala boye bilongi mususu nabi papa Albert wapi papa na yo otozaki kosana échange ya parole apesinga mbongo apesinga liputa aza wapi ote
solola kaka naye nabi papa oyebinga te nayebi yo te nabi mbo soki nalobi kekende koluka para wana oyo toza kosolola naye mbala liboso ndene akopesa mbongo okochange okobalola ete aza koboya naboya mwana na ye yanga ko compliquer nga boye na ko compliquer yo te zwa mbongo na yo po yeba ke makambo sali ezali mabe oyaki na para mususu na kozwa mbongo lelo komi oye na para mususu mais soki na compliquer yo okoloba o te tala zwa ka mbongo opesaki combien atangi si yango zwaka o te nga na kozwa te il faut ka moi saza para na ya yaki na ya apesi ke soso kaza kolanda abi yo lobaki na biso tokende kozwa mbongo epa mwasi yanga pona boy mwasi mais toye mbongo e monani olobi nini alobi na kozwa mbongo te il faut présence ya mwasa na habite tango yaki koluka mbongo mwasa azalaki te tango sali batapage na yo mwasa azalaki te mais toluki mbongo siko okomi koloba te o il faut mwasa ya pona nini soki mwasa ye o beso ko zaki na kanda il fallait o se calmer o kele ko raisonner mais tapage eleki yango to bite zwa mbongo na yo aboyi tango aboyi moboti aye wana répéter malami bale alobi Albert yebisa ngai tango zaki na ndako koya olobaki ni olobi tokende kozwa nini biloko bo biloko e monani olobi na kozwa te para atelemite mbaramoka abimi na kanda bayaki trois oyabimi bakei tutikali biso moko to bimbo siko to sane lokwa mabimi na kanda para abimi moya kozongi sezate tutikali wana to vanditi gombe to raisonner sikinde ni duki kozwela ye to bengisa ye to ya kotuna ye akosanda nde to yi komona sikoyo nde kwa Albert aza kolanda ngai ayi koleka ko sala batapage na ba réseaux sociaux azaboye papa journaliste yo za moto za ko raisonner akutaki mwana na ngai na bureau ya représentant wana akutaki aza kosala mosala nde ya yikolinga ye bongo représentant wana akokite kolinga kayava kaka tango papa Albert ayi kopesa biso mbongo nda ayi kobaluka mais mensonge eza lokuta moto bavandi na ye alobike no mobali wana komo lukisa ye aza en danger alinga bomisa ye likolo mwasi na ye bablo moi ebele ndeko na ngai yango naza koloba ke ye azo babonga alinga bomisa ye yo kuti moto ya bureau na ye baza kosala na ye oyi kolinga itango zolinga ye mobali naza komona ye te tango za ko présenter pa na biso baboti mobali naza komona ye te et bon kaka après avoir sikoyo opesi mbongo nde mobali wana yiko beko kuluka ye za makamba lukota ayaki no objectif ya mususu pe azana mayele mususu papa ya double nationalité oyo sai oyo lukenge mais papa journaliste il faut yoka yo moko te oye na papa mususu na ibike mbo yaka na papa o te papa oyo yidi noko nanga papa kuna eloko yiko pesa mwana na ngai ko banga aloba yete kenga na boyi maloba ya papa na village bisoko bala nina mwana na ngai bénédiction na ngai ekozana libala na bino te ndi mwana siko ya bangi. Très bien. Voilà, moi na Congo rapidement est-ce que tu crois que son bengi ici ndeko wana na tia débat na bino est-ce que boza la mesure ya aussi porter na kati ya plateau to bolo barati ya oloba ndeko journaliste ndeko sona répondre na mutuna na yo na kolobela yo boye insécurité totale oyo ya lekaki na isiko pona kwa kolobela que non azana insécurité totale eza lokuta azana insécurité totale au contraire c'est mama bijou nde azana insécurité pona makambo etali réseau oyo Albert a organisé parce que toye ko comprendre que non Albert yaki ko bala mama bijou te a insécuriser de mwana na biso a soki kana ko insécuriser mama bijou te aza ko continuer ko salir réputation na ye ya ko kende ko kosa que non mama bijou na babiloko yaza ko inventer wana ata moko te ezali na raison soki na kolobela insécurité oyo Albert akoki aloba yango ezali insécurité par rapport na identité ya papa Saïsa ya kombo ya lokembe oyo yazwi eza bana ya papa wana tango baye ko comprendre likamonde ko journaliste c'est ko identité ya papa na biso ko koma na kati ya ba problème ya makasi alors que mutu wana toza ko kotika ko mona ye ndetale sika bana ya papa Saïsa baye ko tomboka contre Albert nde sika yaza ko bakena za insécurité non insécurité par rapport na identité ya bato oyo ye alati sans pour autant que non même à tel document ya kolakisa que non en tout cas nazaki adopté na papa tel ezalité mais azui yango mais akomi ko sala makambo ya mabe ya ko kene même ko toucher personnalité ya likolo ya chef ya administration ya église ko kene ko kosa kene azako bima na mwasi na ye siko na minute oyo mwana bino abima na nani mobali na ye nani na minute oyo ndeko journaliste mwasi na leki na biso mwana na biso mama bijou welo
azali ya koloba te que non azana mobali étant donné que mobali ayaki déjà ko senga biloko na ya libala peut aussi te présenter qui est libala loba ya solo koloba lokuta te ndeko na kolobela émission elanda makasi toke ndeko na kolobela yo boye date ya le 26 juillet oyo ezalaki date déjà oyo deuxième date oyo toyokanaki na bango babaki bazwa koza biloko est-ce que na motuna no tuni na moment oyo mama bija za kobima étant donné que mobali ati est comme na niveau ko bakino retirer biloko na ye na kolobela yo boye Mama Bijou aza mwana mwasi oyo aza na ba qualité aza une femme acceptée pour comme na niveau ko sala na niveau likolo ya ndenge wana bato nyoso bayebi dans quelle famille cette fille est née et comment akoli yé moko Albert pourquoi comme ina kwa basi baza ebele pourquoi alandaki Mama Bijou pour ayebaki ba qualité oyo aza na yango mais lelo oyo lokola plan na ye oyo a préparé ki ya mabe ezunzelate voilà pourquoi comme na niveau ya kwa sala deuxième phase ya kwa attaquer mokonzi lingomba ndeko journaliste tika na sosolisa yo muke omoni plan oyo ndeko Albert ayeko bongola oyo ezali c'est-à-dire que non amoni akomi na suka po aluka a inquiété mwasi ya komone que non azunzela ya kobala yete azunzela ya kobiga na yete ya kokokisa mabe ya kana kite parce que lobi mabe mingi yango mona komi ko sali réputation na yeboye yango toza ko kebisa ye toza ko bele aleka aya ko démentir makambo nyoso oyo ye alobaki ya mabe awa ndeko journaliste ta on a lobelo que no ba réseau eza ebele yo ka réseau moko oyo ye ko sala que no mwasi pe aya ko boya ande ya ko loba que no likambo ya molimu ya kuwanga na tata na kuwanga na bana boti ndeko Albert ndako oyo babanda kotunga bango na Mama Bijou nzoke ezalaki ndako oyo abanda kozwa mbongo ya moto mosusu akosi mwasi keno eza ndako na ye nzoka asasalaki proposition epa ya mwasi mosusu ki akobala ende na mwasi banda kotunga ndako je vous dis mwasi wana tanga wika keno Albert abali Mama Bijou mwasi wana bime sika zalaki ayeba sali koya kolandela sur le plan légal ba yokuta keno mwasi na zai propriété loko wana bazongiseli mwasi wana mais Mama Bijou ça dépenser ki ebele pona ndako wana. Donc je vous dis que non makambo eza ebele oyo soki to salaki erreur ya ko livrer mwana na kende na libala na muto nga to regete moboti nini onde ko journaliste akikondima apesa mwana na ye libala na mobali oyo azana batata mibale azana kombo mibale ndeko journaliste moboti nini oyikondima apesa mwana na ye na libala na mobali oyo azana adresse te moboti nini oyikondima apesa mwana na ye na libala alors que mobali wana ata soki obengi lelo oyo ningo zolo bakeno na benga Albert lelo boyota ko fote bino tikala ko ebe akoya na bilongi oyo akoya na bango ekoza bilongi oyo tikala ko ya na bango te akoya na bato mususu akoya na bango te c'est-à-dire c'est un homme moins sérieux selon bino papa je vous dis au-delà même d'être moins sérieux donc aza mutu oyo soki donc et pas na biso to bakeno ezangolu ya nzambe ndi asali keno to bima na likambo oyo boye pona to sauver molimo mwana parce que même moi yaya oyo aza koloba kombo ya mama Liza na mbanza ngungu esika lingaki akamata mwasi na makaza kene kotika ye papa nani yaya na ye monsieur ainsi to benge pona kotuna eske bozala kana yaya na mbanza ngungu esika leki nazo lingaki kene kotika mwasi na alobe wana to yebi ete to tikala kozana mutu na mbanza ngungu te to yebani te mende kona ngai tala na situation te se retrouver mais tala nenge abongoli likambo leki na biso ndeza na insécurité toza kolobela ye que non dans le cas où problème moko et komeli Mama Bijou welo esika azali responsabilité ya likambo wana eza na moto ya Monsieur Albert soki lelo oyo Mama Bijou azwami tokoki koluka deshe mete ndeko journaliste moto oyo yambaki na ba image ile mozali wana eza na mutu na ye aza na insécurité te ya koloba ke mokonzi ya administration lingomba église nde aza ko insécuriser aza même ata kuna te makambo nyo saza ko asalir réputation na ye pamba aluka procéder na ba réparation mokonzi lingomba azana likambo na atikala iko sala yango te atika ko sala pesa kana kanisa azali moto ya tosami pona musala za ko sala ya ko kamba lingomba kimaize maze na niveau ya monde entier. Merci beaucoup. Je crois que ndeko nangai dernier mot na yo za nini parce que voilà na biso de partout émission je pense que tant le kaki belé à battu ba bengi de partout je pense que loko et ça là et ça limo actualité un peu partout yebisa biso dernier mot na yo za nini oko senga nini tala kamera malobananga na suka lokola papa epande ko nangai mwana nangai Albert azonga ye moko aya ko retirer maloba ya lobaki ya lokutana kombo ya mwana nangai Bijou poete ye abimi lokutana nini alobaki naza na mwana te soki totoni papa na village papa lobi atika 3 bana
mais maloba nyonso wana papa journaliste toza kosenga ye azonga aya ye moko ko démature maloba lobaki wana ya lokuta pona ko bebisa lokumu ya mama Bijou pe pona ko bebisa lokumu ya église na bango po alobita zaki mangiste. Alors nde maloba nanga na suka naza kosenga na ye azonga ko démature nde sikoyo makambo na ye moko akobongisa yango. Très bien. Voilà, je pense que non, Ndekonangai, tu commis vraiment la souka émission na biso. Kaka nesi na lobaka émission angeza baleine baliaka ina mokolo mokote. Baliaka baleine ndambo nde baliaka baleine. Bomoni boliaki ndambo baleine ya ndeko ayaki koloba. Lelo bolie parti ndambo ya côté ya mama Bijou oyo ndeko aloba ikasala ki libala naye. Je crois que l'avenir nous donnera raison. Merci et bye. Merci.